esprit à quartier ezolanda ye kaka ezolanda kaka église ezopanzalaka po ani paster so ekande ye akangelaka bandiminiemi asalaka boye paster azozo te esprit akekachi alataka kale solingi banda mundaka edi boyo babenga ye combien de fois bongo ne mutema akoma musana na nzambe ti ye dia keiki sonama repose en paix papa na biso edingwa tikala na ebonga boya ne akendaka na église na bana okenda na nini na kimbangiste azokenda babenga ki e papa na biso tikala na eka bonga lobi yake nzamba zonga bongo jugement na ngaka nzambe muto ebi ndenge ni o juger ngai nda kumuda nyumani abongo la mutema mbongo elikaboli mundimi na ena pasteur mbongo ebomisi pasteur na mundimi na ye na ndimaki te po na ngana omona ngweza trahison o papa na masa kinda na butu bakoteli ndeko na biso Esther yende mukolo makambo oyo bakoteli ye mokambi ya bamama na église moko songolo bakoteli ye donc on ntango asalika boje de miracle akanja biboni bokoli okira bya zonga wana katere kwe kwanza nyonso basimbi te 35 000 et quelques dollars nde bango basaini basi la promesse ya makasi onga lobaka soko osambelaka nzambe aprometteur eloko te kotanoka na bible banda kokende ata psalme 91 mbote na bandeko nyonso bozwi susi libaku ya kolanda biso na mokona lelo wana na chaîne na biso kitoko Jimilor TV wana eyamba mibongo kaka epai ya Mamour Lumpinga Mamour Love na émission na biso ya tosolola yango na Mamour Lumpinga Love balobi to telemi liboso na bino ba Jimilor nyonso toye lisusu liboso na bino kopesa bino lisolo na biso mosusu ya mokona lelo o epesi pasi pe mawa balobi lisolo oyo etangisi mamour na bino ma ya misu epesi pasi soki vraiment na mokili tozwi solution te na église tozwi solution te tokozwa solution bipa ewapi bongo nazopambola nzambe komona bino komona ba commentaire koyoka bino kobenga nga pe ko encourager ngai vraiment ezalaka esengo na ngai kokumisa nzambe nazanga te kotombola nzambe ya lola tongo midi pokwa soki bozozwa lisusu occasion ya komona nga kozwa badete na biso komona biso kosala te bakondi na biso bapusa na po te bomona biso parce que komona nga maman na telemi boye soki ete ba kondi na biso ya jiri eke bamonani te droye baromona na te ngai na bino donc nakumisaka nzambe ntango nayaka namoni équipe mobimba ya ba Jimilov baza bien esalaka esengo mingi mpona kokumisa nzambe po ete nzambe ya mawa nzambe ya bolingo nzambe ya ngolu asalaka ngai grâce bomona nganga mpe namona bino ezalaka sujet ya kokumisa nzambe bongo na pambo lisusu nzambe na kozwa appel ya boss na biso deyonzi bisika azali bongo na molonga na ye mama bitanzinga na bana nyonso bisika baza na Suisse na pamboli nzambe na koyoka ye na komona ndenge aza ko fortifier biso po musala eleka malamu pourquoi pas na pambola nzambe na bana nyonso ya tosolola ngo na mamour ezalaka vraiment sujet na nga ya kokumisa nzambe esiki libota langa esiki ma fille ezalaka vraiment sujet na nga kokumisa nzambe soki na moni tolali tolamuki ata nazwi ya kolia te na pambola ya ta po na souffler des filles bande kwa mamour lelo mamour ele bisoni na mokona lelo pasi na mawa mon pepe péri par faute à manque de connaissance na ebité bandeko nanga tozokende wapi tozokoma wapi s'il vous plaît bandeko nanga vana banda émission onazo pengena no mukie na ba bébé spirituel nyonso bandeko nyonso oyo bosambela kanzombe mais soki boyoki kaka likamo moko ekomi eloko moko esalami yo perdre yango parce que tout ça la mission mususu na bandako ebenda ba problème mobali akomi koboya mwasi akende église mobali akomi koboya mwasi alobi nazozongisa o na catholique nazolongolo na église de réveil likolo ya ba aventure omoni biloko mamour alobi parce que wana à l'époque nazoleka na TV na biso na Kinshasa na nazoleka na télévision batu bazoleka ko benga nga mamour ti mama moko abenga nga azolela bi mwana ngai olobaka kitoko tolanda ko famille mobimba mwana ngata kozobeta masolo basali na nzambe yeba ko epengele mukepo mibali na biso na kati ya ndako baza vraiment batu moko na ebite ndenge baza ba incrédule biso ba misusu tolingela to yamba
yesu mais tobala ba crédit tant ozobeta lisolo ya mosala nzambe yeba ko epenge makambo susu mamo na biso tolingaka yo mingi nazwaki vraiment moi ba remarque bele yango na lingi na epenge bandeko nanga boyeba ke to mata to kita to kozala toujours na posa kolobela bino vérité biso to kobomba tenga mamo na bino nazali na ngai ebale nazali na ngai bisiko bazoya ko bwakela ngai mai ndenge nazobetela bino lisolo esalami précisément aki Angola awa nde na kati na Angola ne bisika oyo lisolo na biso esalami et puis ndeko na biso ya mwasi oyo aza victime ya lisolo oyo nzambe asunganga na okende kokuta na ye na sekele na mikolo mibale oyo ekoya parce que toza déjà na presque fin à semaine nazolinga mingi na kiko uta na ye vraiment week-end na kende nazwa temps ya kosola na ye et puis a expliquer nga lisu malamu pour être nazo beta déjà parce que ça expliquer nga to sito sololi mais na linga rappel lisu na continuer lisu beta pomba la sima na ko epengler morceau parce que lisu nga naza kobeta lelo ezali bongo ya basali na nzambe ba papa na biso oyo biso to bengi bango ba bon berger oyo to bengi bango ba père spirituel oyo to bengi bango ba pasteur na biso oyo to bengi biso ba papa na biso ya molimo oyo to benga bango ba dadi lelo ba papa ebele na bandako ba pekisi basi na bango ba benga ba pasteur ba dadi te abenga pasteur papa te abenga pasteur to ko benga mutu papa eza juste synonyme ya respect. Je le respecte. C'est pour cela que j'appelle papa. Il est mon pasteur. Je peux l'appeler pasteur à son nom. Mais to tchaka papa et non parce que ba bota biso parce que ba biso pe to bota mana mokilo to kuti ba papa na biso te. Nakuta edote qui son nom repose en paix. Nakuta ete naza image à papa te naza na photo moko o ba tchaka ya boye. Photo wana ka ya mutu a pamba nakuta te lokote. Photo na yeti. Papa qui est là depuis 94. Donc nakuta papa te. Siko donc nayebi ete na image na ete so ba papa na biso ba pasteur na biso si tu es un bon pasteur pourquoi pas l'appeler papa bande koliso na biso ko ibongo na palanka awa na Luanda na bayiro ya palanka ndeko na biso ya mwasi azalaki bongo yaya moko ya kikolo atikaka na kikolo e na koteka na ye na kikolo ayeba ye kozwa pasteur na ye awa na kati na église père spirituel car ndenge ezalaka ndeko moi qui teti na makambo ya bonzambe excusez-moi moi qui teti na makambo ya bonzambe ndeko ndenge ezalaka kaka qui teti na makambo ya bonzambe akutana kibongo na mwana mwasi moko asungaki na makambo ya bonzambe amemaki na église na bango aganyaki am ndenge to ba gagner dame bandeko na biso basala musala ya évangélisation et à évangéliser qui vraiment oya Yesu Masia et puis kotaki na bomo ya ndeko na biso ndenge na lobi bo ndeko na biso a s'intégrer pardon na kati na etonga akomi kosambela et na kati na kosambela akipe kozwa musala service komi kosala service ya ba mama akomi kosala vraiment akoma bongo présidente ya ba mama na kati ya lingomba moko songolo awa na kati na Luanda et ndeko na biso ya mwasi ndeko aza vraiment tantine moko nayoki azokoka kutu peut-être ko fongola te ko manyolela nga pena makambo bien parce que azomona kaka lokola naza mopandi sango ayebi kaka biso na basongi na biso ndenge ezalaka peut-être na koya pe ko lobela ngo na façon moko e ko sala pe bien te malgré zo sala ngo malgré ye a osala ngo malgré ye mais il fallait kaka aloba po ezana bandeko belé bazo kweya kaka na ba même erreur oyo yepe akweyi bandeko ba se confier qui à 100% na pasteur na ye à se confier à 100% na pasteur na ye après Jésus eza pasteur na ye à se confier qui vraiment à 100% na pasteur na ye atika ki ata eloko moko te nyonso asalaka lokola babondelaka na pasteur na ye makambo pe ekendaka bien pasteur pakotelaka ye na babitumba na ye bamakambo ebele ya famille biloko ebele ozalaki nango badifficulté ebele azalaki nango na mboka oyo pasteur asali nini abandaki kokota makambo na ye bandeko bateka na kikolo oyo boza na poto boza partout boyebi monde ya kikolo wana eza wenze moko ya pamba te kikolo eza wenze ya pamba te eza wenze moto oyo otyeka amesi oteki otandi obandi oteka quand tu n'as pas Dieu okokoteka pete okobima pe maboko pamba donc eza ba wenze oke non ba des esprits ebundaka eza ba wenze moko ya makasi wenze ya kabelo wenze ya suki wenze wana soko leki na mwana ya bébé
bébé oyo auti kobotama akobanda koganga surtout mwana oyo aza connecté dans le Saint-Esprit bana oyo nzambe asalaka bango grâce bafongama miso na bobebe bazaka na bilembo okomona mwana moke kobanda koganga il faut bimisa ye na nzela wana ezala ata mwana aza bebe te aza deja ya kopusana biso tobema bana na biso ba Florence na kikolo Florence azoganga lokola mwana monye loko tokobima bazisanga bi mama nini mwana azokoloba te arrivé à la maison mwana lobi nanga oyo nini amonaki na kikolo donc eza wenze moko eza ya pamba te il faut ozala soudé et associé na Saint-Esprit et nzambe ayeba kosunga eza ka pona kikolo te eza pe na ba wenze nyonso eza la place pour ça la misala ba guerre d'esprit ezala ka makambo songolo eza tant tu as Christ tu as tout et tu as l'espoir de vivre bande comme amour afutelaka pasteur na ye ndaku 2 ans Mondimi azoka 2 ans ya loyer afuteli pasteur biso to yebi angola 6 mois pour renouveler garantie mais ya renouveler la garantie à pasteur na ya après 2 ans alobi ma sœur so inazui courage à kosola na parce que eza coup ya makasi na ndima kité pona nga na omona ngo eza trahison au papa na nga salinga alobi papa wana nini te asali pona nga prière nini te asali pona nga pona koma ololo na komi boy mais loko ya mukie papa na nga ndimi to kabwana jusqu'à présent papa zo benga na okota na mona ete pona ko limbisa ma sœur na sina limbisa mais ko mona papa na nga mandeko ne ona biso ki femme mariée ana Luanda mobali a voyageaki akendaki libanda mboka et atikalaki ana bana koluka ndenge zalaka na pasteur et mobali amoni ke place azalaki mbisi makolo alobite pasteur il faut moi sinanga ayana bana babima et nakoya na bana ndeko na biso ya mwasi basolaka na pasteur balandi ba démarche na bango makambo tout ndenge nazobete ya lisolo o ndeko na biso azana ba fiche tout na ye ya yena bana na ye il faut ba voyager mobali aye kotala mo ba problème ezanga te na famille abi mona koluka kimia bisi mwasi na ye ndambu oto soma na Kishasa toteka yango pona moni deje comme ko bendana et comme kuma likamba banoko et comme kuma likamba bona boyi na ngaliwa toteka ndambu wana tokene moi sabi papa na silisa moi c'est ko tout est pasteur alors bibo silisa makambo nyonso soki bosisi makambo na bino nyonso ale bobimi moi c'est ko Kishasa ndengo lobi bateki lopangu aye na mbongo akoti mbala boka kena ye olie bosala nano ake Kishasa teki azongi babandi susu tewebi mbongo eza sata bino mo boyebi pendenge to okela ba pasteur na biso to yokeli pasteur et na koyokela ba yokeli pasteur basali peka ande pasteur alobaki nzambe pas sungi bango prière bino mo boyebi makambo ya voyage ya biso ya Afrique et comment ka losambo soko za na visée koti libumu na se okokanga banzala estomac epai nyoso likola kolobaka visa o eloko ya facilité o soki nzambe pa lobi lelo eza jour na yo soki pesa jour note tellement tozalaka kana envie wana tokoma ko gêner ko mata bangomba na parlo même pas okomona na bangomba ozomona bato bazotombola ba passeport na bango likolo kolala na ngona nzoto ko bondela pasteur azo peso ba jeûne prière et notre sœur la servante de Dieu ayebi ko sala biloko tunzamba ye ko tia loboko kati na ye aye ko zwa ba visa na bango 4 visa ebimi ndeko na biso zalaki na likelemba moka bandai ko sala ayebisi pasteur abi papa soki na zeli kelembo esila l'état déjà cheter yanda kwa monani e ko simba te lokola ba viser bimi papa yo tikala o clôturer likelemba ndeko na biso à part masona zobeta na kikolo ndeko na biso azalaki na 5 mesa azana 5 mesa na kikolo azwa moko acha mama pasteur asala ba mikolo basala na mama pasteur mususu ba Louis Sarabat bandeko bateka na kikolo ba yebi ne makama wezara soko lingo voyager oteke sika na yo usoko za bandeko na yo o remplacer ou soit o Louis Saramesa wana bandeko bazana Luanda ba yebi mama zoloba ba ope ba bima Luanda ba yebi pe makama zoloba ko Louis sika wana po esunga kabino mwana mwasa yoka na pasteur abi papa na kede lokola viche to bimi prenez un peu qu'on a acheté pardon mon ami na sala nini na kende po apesanga kaka mbongo mbala moko combien 15 000 $. Wali kelemba ndeko mwasi ezaki ya 5 000 $. Basala ka mobali ni na poto ye bazo sala na likelemba
boyebi nde bamakambo ya pesa na ngola ezalaka lisusu te bandeko bakoma kaka kosungana o mbongo eza kote oyo osungi kuna osali bosali bato baza mikolo bacomprendre langage na nga bacomprendre yango si facilement parce que tokoma maboya kofungola makambo nyonso mpona les murs ont des oreilles ndeko mpe basalaka mpe système wana e mwa mbongo oyo ezalaki na maboko ya pasteur ezalaki lokwa $9,000 na baviche tu et y compris mbongo mwasi abimi Kinshasa ke kozwa pasteur fala somba babiye makambo tututu ndenge ezalaka mobala alobi no pasteur asomba babiye te ngai moko nosomba babiye a partir kuna bokende kaka bosala mpo bozwa yango mbala moko mwasi na nga aya na ye olie tosala soki ndenge nini olie azwa bascal tosala kaka direct e ndeko na biso ya mobali ayeba kosala makambo nyonso ndeko mwasi abimi azwi $15,000 bandeko ndeko na nga mwasi azwi $15,000 awuti nango Kinshasa akatisi nango lufu akei nango na luvu pona nga mna biso ngole ezaka luvu na nga mna biso kongo ezaka lufu akei luvu akatisi aleki pena bariologe nyonso balibongo baplace nyonso babarrière nyonso ndeko na biso aleki sans problème nzambe abateleka ndenge pasteur asambelaki mpona ye nzambe abateli ye aye kozonga na kozonga ndeko na biso azongi bakutani na pasteur basololi abi papa ayeba ye na mama pasteur basali prière papa nzambe aza na bomoi nzambe abateli ngai ok ça va problème eza te nazongi pasteur abi ndenge ozongi siko nasala ndenge nazwa mbongo naza nango $9,000 napesa yo osangisa mbala moko na mbongo wana to ndenge nini abi papa eza nango pe problème te mais yo simba na oka mbongo toyeba ndenge nini tokosala e asimbisi papa kaka $9,000 na bapasseport makambo nyonso ndeko akomi lelo akomaki dimanche na Angola na 6h akoti ndako na ye na 7h30 bazalaki na pasteur déjà na communication pasteur ayaki babondeli bandeko nzoka nde ntango babondeli basilisi bakei pasteur akei basololi ndeko na biso ya mwasi kaka na motema malamu nde ezalaka na mobali na ye kaka wana babimisi $100 bapandi na mpona bakazoza bayebisi mpe pasteur ke papa sikoyo tobanda etumba koteka biloko ya kikolo towelisa biloko ya kikolo mbala moko mwasi mpe alinga kaka mbongo oyo elobi ata ye moko alobi masheri nalinga mbongo abina teka kaka biloko nanga kikolo mbala moko esani esila babandi kowelisa bandi kopesa na baninga na ye bao bazaki déjà prêt bazopesa mbongo ndeko na biso mwasi akangaki somme akangi pena somme na biloko na ye ya kikolo bamesa asimbisi nano bapire ye bazalaki po azokende bandeko ne musufu baya kokota batika na ndako na ye donc akei na alobi na koma na po mobala azana na posa na kende po mobala akomika yaka nano makamba kikolo wana ozokipete mwasi ake kozwa mbongo bandeko na mbongo na bango nyonso tu ekomaki 30,000 et quelques dollars parce qu'elle obi moi 5,000 moko pe moi nini donc ndeko bana vraiment kolela eta bakangisi mbongo makambo tout boyebi biso to vivre na kwanza fo balongola mbongo kwanza balongola ba jeu d'esprit elekaka na aéroport basala makambo tout biso pene pa maman so lingi pena fongola ezala raté loboko ta na groupe to so la ngona maman soki te na fongola raté na kendara mikolo ba comprendre mukolo comprendre leo nazoloba alongola ki mwa kwanza oyo ekosuka na Angola o peso kende na dollar ekene basali makambo tuna pasteur ndeko na biso ezalaki prévu alongwa tango yaki dimanche na makambo so basali ba course donc na semaine wana il fallait alongwa vendredi na bana kinta na butu bakoteli bango na ndako na palanka ntanga ruate wa isenga na tanga te kinta na butu bakoteli ndeko na biso Esther yende mukolo makambo oyo bakoteli ye mokambi ya ba mama na église moko songolo bakoteli ye na kinta il faut voyager c'est ta faire bakoteli na kinta faire na butu ndeko basoka e kaka mbongo ba bango bayi kokoka e kaka ekosoka kuteza kopesa kokoka bayi kokoka e kaka mbongo babandi ko menacer ye
na bana na ye misatu oyo mwana na ye moko ya mobali aza deja mobali 14 ans alinga sala kaki mobali aye kozwa fasura na bango kombo bakombo to kombo na ndaku asali yango na likolo ya moko boye te mwa mbali foka bapapa bazala baforma bana bango ya mibali asali kaka ye kaka boye esprit moko esaleka asala boye ndeko wana lokwa deja bimaki bango na mbongo ale alinga sala boye alinga kakama na basala manger na bango le temps azobima kaka boye cartera na ye ekwei cartera na ye ekwei place on avani na opose na biba oya nzambe boloba Yesu aza bien place na lingaka biloko ya nzambe yango place na lingaka miracle ya nzambe yango oyo mwana mwasi moko oyo asungi yo pasteur asaleli yo makambo nyonso na motema na ye mobimba omoni miracle ya nzambe place na lobaka yango oyo tu peux être mon pasteur mais tu n'es pas mon Dieu. Tu n'es pas mon Dieu. Bandeko na ngai place na mona radi comme une maison ngela kanga tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Nebisi bino mwana na mobala saliva sort boye ponga na linganga mona kota na lisolo ezaka lokwa ngande mutu na vivre sene wana po esala ngai lengi poso na obeta ngolo kwa lisolo ba betelinga na oka pena gute na linganga na kota na kacha sene donc mwana ntango salika boye j'ai des miracles akanja biboni boye kolingo ki appelle zonga wana cartere boye cartere ana ezali wallet ba miso benga wallet porte-monnaie et tout ekwei trousse wana to benga ekwei tango ekwei mwana wana mobala bende ngona façon mais déjà bango basi bakangi porte basi babimi mama na bango adishmaya salitrice baba ndiko bela mami mama bana ndiko bela mai accorda no mai não faz isso mai basopeli mama na kaka mwana wana mobala 14 ans asningi bamona na nouvelle asopeli mama na bango mai papa abani kosala bango bu afuli mama na bona munoko fu kaka ne bamona na ba nouvelle ne bana batalaka mama na ye haningani mama zondima te alobi mbongo ekei tozo voyager bande ko likamba ko kamwa mbongo o mama na biso fala sala masolo ya aéroport ba makambu tutu ndenge le kaka transport elongo la bango ekende wana basimbi te kwanza nyonso basimbi te 30 000 et quelques dollars 35 000 et quelques dollars nde bango basai nini basimbi ndeko na biso a mwasi kaka na butu wana tango sene salami abengi pasteur pour moi benga mobali na nuzate parce que mobala ko gangela parce que mobala linga kaka ndenga zo uta Congo donc déjà ba billet zalaki aleka Yesu kwa ko traîner mo makamba kikolo ateka mo ba biloko ndenge zala kaka ko izape biloko na ya bana ko teka ko tika ko ka bongo te mobala ndo bakatikela pasteur yo leka kaka soko oyebolo okitela kichasa osala boya ebebe mbongo fale babimisa parce que na mbongo na nso tanga pe a voyager na ngote boye ba mbongo ndenge zalaka azokende nini te voyage ya commerce te toyebi pe viche tunete soki azwaki nini mais mbongo na ko voyager na bote fala tinda nanu ebima nanu bongo na sima ye pe akende c'est lo yemo ko ndenge expliquer ngai bandeko abengi pasteur papa oh tudo cai na terra qual é o problema yaka papa comme pana ena 0h30 mission en salami na 23h papa comme na 0h papa le roi véhiculé aye wana bandi kolela mama pasteur nini prière botokanga na esprit wana prière zongisa nanu ya nzambe bino musaka na nzambe ya nzambe abandi pe prière wana papa bino yozo yeba te ke loko yozo kota muto yozo bende loko yozo esprit yozo benda que le Saint-Esprit console ma sœur quand tu dis ça le Saint-Esprit pas yozo consoler piaza pasteur angouya omoni bakangie muyi parce que ça pasteur angouya prière na yemo kazo comporter ka sala déjà makama mine na bomo ya mwana mwasi wana ekokisa paza mutu ayambisi mwana mwasi wana Yesu pe mwana mwasi wana bandi na bonzambe epa na ye ona Kinshasa na libota na ye atikala na ete abina ngande konanga omoni nzemba Marie Misamu
obayembaka na libu mwa mama Yesu Kristo nayebaki yo te ovi na ngai nayoka nanu kombo yo te Yesu kokola na ngai ye babetelanga lisolo yo te kasi na nzela na ngai Yesu nga nakutani na yo Yesu nga nakutani na yo kolo Yesu nga nakutani na yo kolo Yesu Kristo okoti na motema ofandi nzambe na ngai ye ozwi esika ofandi na motema ye Yesu e Beko na biso ozwi bomoi na ye nyonso ya Yesu boyoki nzembo abora nzembo wana ezaka ressuscité Jésus est ressuscité la résurrection je crois pour résurrection ils appellent album ne asuka kufeli opeza résurrection asali ba résurrection on soit 3 ou bien parce que résurrection o eza na featuring yo basala na mwana ya Ruth donc moi na mwasi na lobi tango pasteur azosambela ye azokaka nzembo wana abi nzembo wana ezoyebisa ye ke na libota na ye balakisa ye Yesu te na vi na ye babetele lisolo te kasi na nzela na ye akutani na ye mpona ni Yesu okodecevoir nga mpona ni libala nange kozala na troku mobali nanga koyi kolindima leo na ke poto eske tokozala bien toteki lopango tosali boye tosaki boye babien biloko tozalaki nango lelo après combien de temps il y a séparation ngana mobali 10 ans d'absence ya papa bana nga tokende kokuta le to yamba tozana esengo tokende kokuta na kacha problème mobali nanga lingana kende poto tongo ngai ne likola ko luka mbongo akoloba nanga nyonso o ezaka ka yo pasteur abondele sili on dirait mwana na mobali o ya 14 ans azalaki na Yesu penda kati na epo abimisi caractère ateti pasteur ayaki mwana azalaka wana caractère na fandi abeteli pe mama pe lisolo te on dirait eba ke mama nanga za naïf pas pasteur oli to ya pasteur mama nanga pesango mwana mobala fandi ka calme pasteur asisi prière o il faut biso to kende boyena boy tikala na Yesu basali prière apesi nini azwi kimia ayebisi to kende mwana mosa papa na kulala ate na kokola ta bengi grande sœur na sekele place aza sikoyo abengi grande sœur na sekele abina zokoka te tela makambe komelinga ya na lobi zala calme na buto na olongwa te na oya lobi na tongo lokuta mwana mama nanga eloko liboso ya na wana pota bazo sola na bango baosola na mamu grande sœur na ye azoloba maloba ngana zaki convaincu ke mbongo wana emonana abilo kuta mwana mama nanga na pasi otomoni na kati ya Luanda entre parenthèses langa de merde place auto pasi otomoni na kati ya mboko ale to ke dosa nini mbongo wana kende kaka boye papa Louison lobani mukolo libie wana papa na biso Louison azaka kati ya Belgique lisoleze ya papa Louison bakolo couple oyo avec Louison lobanini to me ma problème tout ça la nini bandeko ndeko mwasi kaka bana mibala kikolo bayaya oto sala na bango famille bateti lokola ba vie na biso parlement européen Justin Boula na mwana malamu Pedro ya Pablo likamunyango komi na ngola na bongo le Pedro to nini mo comprendre na ngola Pedro Pablo suko viona balobi te koti biso te yombongo ba ye na tongo tango sko ba ye mwana sko tanga moni ba tiu na ye wana ba ye bateka na mama na ye ba tiu na ye tango ba ye ne koloba tiu caractère na zana ngo o caractère ngana kanga ki miyibi o kanga miyibi na kanga miyibi tango zo linga ki mana bokela ke vasora tanga kwei akwai saki caractère na ye miyibi batela na kati boye billet d'identité na biso ya ngola photocopie nango na kati photocopie nani ya frère na biso Drumer na kati ya etonga photocopie ya billet ya frère na biso Drumer na kati na etonga yende mutu ekoyaki na kati ya ndako ya sœur na biso yango na lobaka ba o bosambelaka na Nzambe na bosolo boloba Yesu aza bien Yesu aza bien place au vaina bana zota la télévision loba Yesu aza bien bakisa kondima bakisa lo sambo tombola lisusu Nzambe loba Yesu aza bien na kati ya famille na Yesu aza bien na kati ya vie na nga oyo loba mo mbali boka bina zana nga beba
mais na kati ya kwiti na nga nalobaka Yesu komisanga ndako Yesu komisanga ndako na surtout pe na komi na nga na koma na nga te me na komi na kati ya kwiti na yezo comprendre que Yesu aza bien bandeko tango ba moni yango bana mibali wana pe ba kamba mi bango na Saint-Esprit pasteur atika ina ndako ana babi to benga pasteur to lobaka na pasteur to kangi frère waza akati awa yu abike yo mutu bisimbo moi moi ça bidi Poleni, abomination, musali na nzambe. Osala pasteur nanga boye, na ndenge nini? Maman, ata yo moko basala pasteur, boye mona mikota na kati lisolo bato naza akati bwana. Ngape nazala ki wana. Na nga mikota soko o comprendre nga bena mikota na lisolo, na lingaka te za ka bete linga. Nga funa zape wana nga mpe na participer ki. Amu ata yo moko nga bi moyete. Faut pas bien pasteur te boko kotsa pasteur te a plus basala nzambe bazo mériter double honneur oko sakana bango te aza na honneur mususu ya papa ya berger honneur mususu aza na te maman yo ebika ba viana kikolo sa sika zaba yo maman yo sakana biso keba to benga nga ba benga pasteur aye ton pasteur aye ba yebisika pasteur bongo ke frère kingani ana chambre to kanya lobi yo mutu sala ki mission parce que ndenge za be mutu ayebite pasteur to bongo to kocho na arc pasteur to kocho na arc ba jemu no salaka et komi na suka maman pasteur sur place to bomo to koto na aka to bomo na moso histoire na bino zo sema pasteur c'est on ata yo moko poni boko koma na nivabi pasteur bo sa te pasteur abandole nga pasteur masumba babokela pasteur cartera babokela na billet donc billet ezali bonasi batutu boyebi billet na biso ezali carte d'identité na biso ya Angola siko ya photocopie nango parce que original to tambola nango te ateka kaboy pasteur abandi kolenga tema yoki deyake moko na bango ya kikola zaki na chambre azosala makolo neti mutazo ningisa makolo azosala makolo neti mutani ningisa makolo neti bazobete neti bosa ba viana ba kubela jeu pardon bazosala kama makambo nzoka nde jeune bango basaki pasteur aoki penake mutu te kaza na chambre bato baza na chambre donc ndenge za boye na lobaka vérité ndenge za boye mobali na yo tala pasteur olasi rata bolimbisi pasteur alobi mobali na ye na Belgique nde abengaki ye ayebisi ye asi azwa mwasi na ye na poto deja basi bakabwani soki azali koluka lidusu bakabwana mwasi na ye fala asala nini azwa mbongo bayiba mbongo wana babomba bongo apesa nde mobali mbongo atindi ya mobali mbongo mwasi ti azoya tango azokoma Belgique ye na mobali na ye libala ekokufa nango mobali amonaki moya boyela ye na Luanda eza te yango alobi aboyele kuna siko ti baosala biloko wana bamission mobali aza deya na fone mobali agangi ka ye moko Jésus pasteur ayoki ka Jésus moko ebimi ya fone ka wana sur place Jésus abengi mpe na kombo ne babotela ye intel donc yo penza tu as un kilo du courage ya okotanga na buzobo yo sali na ta onyoso to sali na yo na onyoso to sali yo vioza aventurier to linga ko to fongo l'église na Belgique yo il faut yawa seli déjà zali yo il faut yo pambola yo faut tia makambo nzamba pambola musali le révérend Léonard Mbateko nzamba pambola pe basali na nzambo no bafukameli bal te kofukamela bal ezara akisi te eza pe mbongo kolongola haine keto ezala mambo ebele yango nalanda pasteur moko olobaki abi toza na bapéché chéri il faut yebisaka nzambe mamosu ozalaka moyebinaka na pasteur oyo fakwa ya kingabwa awa ya na Angola koma pasteur kuna azalaki ne kaka frère ateyaka na bawenza kingabwa bayebi ye na nsima kosala sero makambo nde bato bakomi koluka koyeba bandeko na ngai je vous dis que alingi akabola nanu libala ayiba nanu mbongo makambo tuso mpe balingaki bakima soki balingaki basala nini la vraiment nayebi te bapapa na ngai basala nzambe poison kaka bino soluka basala nzambe na bengaki deya misu na te ba invitation bakoleka mokomosu wana Gemidor TV toleka na
Opozo landanga mamour na yo za na musala nzambe moko ayebi koloba akoyi kotelema po aloba pe na part nzambe ba na nzambe ba yoka parce que ba vrai batikali mukie okoyi kopesa biso numéro benginga mamour benga pasteur intel bosala bémission nzamba pambola susu voici l'homme parce que na moni voici l'homme comme ko comprendre biloko mususu bande ko makambo ezo salema o ba pasteur ba osala na masola ba pasteur moko no vraiment na saisir ro malamu te pasteur na poto asala lisi mundimi kir dam mundimi ayebisi ye pasteur akoma yango na agenda enregistré na téléphone akopesa ngo frère moko po basala je baliaka famille wana mbongo babala mwana mwasi wana ba critère bino baso boponaka ba critère lelo tozana lisolo wana te tozana lisolo oyo emani emae pasolera nga kembo na yo ki posa na mona bien moko eselangi singo soki nzamba défendre mwana na ye eselangi singo po baloba kaka ya nzambe umelaka nzamba kala azalaka bien justice tezo salema mbala moko bongo o eumeli ya nzambe umelaka te azalaka présent ezalaka nde kanaka ezalaka mususu nzambe atindi yo nde mission o comprendre bato baza ndenge nini yango monaka likambo wana ewumelaka aolinga nano comprendre po ntango kocomprendre oyeba siko ndenge nini ya kozala mais oyo ezala likambo ya comprendre te parce ezalaki likambo ya voyage bato fo bakende nzambe abi te mwa mwasi akopengwa te mwa mwasi akofinganga te parce que parfois esalaka epasi mpo biso bachrétien tobosana soki aprome comme tourma oloba eloko ya liboso tolobaka nzambe ozalaki wapi nzambe osalinga boye mpo na nini tobosanaka ke Bible eza sacrement Bible eza ba promesse o nzamba pesa biso ba promesse ya makasi o ngalo baka soko sambela nzamba prometteur eloko te kotanoka na Bible bana ko kena ta psalm 91 eza promesse ya makasi surtout so kiti de apela na mo ba sewa ataka obali na première verset tozana ba parole oyo nzamba lobela biso puisqu'il m'aime, puisqu'il connaît mon nom. Donc, à l'obéli biso ba makambo nga za sa émission na pesa verset na ngolobate. Pona linga mwana nzambe pe mutu za posa nzamba sa elobola yo moko kota kende tala verset na lobini. O manyola ngona ndenge na yo. Abi je vous ai formé le projet de paix et non de malheur. Peut-être ozolela tala ba miso ba fa na kata captivité ya ba pasteur. Aujourd'hui basi baza ba victime. Surtout nous les femmes, tous les victimes, na mabala, ba mibali ba olinga ba pasteur te. Boyebi déjà non que non na mission à Jésus-Christ. Surtout que quand na ba film ndenge ba célèbre na mindele, o mona ra mingi ezaki ba maman. Et puis le ministère à Jésus-Christ, ce sont des femmes. Oh, bah, soulever un ministère, on est qui et puis moi si oui, parce que moi si, azam mutu, oh, nzamba salaye, grâce, yako tia mutu na libumune, po nzamba sala. Machine ou sala ra mutu, nzamba keko tia na kati ya mutu. On a mutu, on a un pifo, musu, on a pouvoir. C'est pour cela les hommes d'aujourd'hui, bah, comment on le barage, nzamba nenga la lisa basi pongi. Ala isaki biso pongi, po sala, moi si, makambo lo bara na ye, nga zaki ya rolala na yebite. La femme, c'est une autre chose. Moi, c'est sur la personne qui toy. La femme, c'est le Saint-Esprit. Là où Kimia pèse, ali, oh, moi, c'est la Kimia. Ma camoufle, c'est la polée. Meilleur, c'est des femmes. Bible, bisabiso, insensé, baza. Oh, bango, mon copé, va détruire ma bala, ma barona, ma bota, ma barona. Talandenge, moi, si, oh. L'amour de son pasteur. Et puis il y a que la maman pasteur ne place na kikolo ndako pasteur azovana na rua oya zala ki yazo comme ce n'est pasteur place o yazala ko fanda ndiko na yemo ko bozoya ba ko fana pasteur boye na boye imagine na minute o ndenge na zolo maboyi pasteur maboko na mutu bato balobi basala pasteur mabe pasteur andimi pasteur azongisi mbongo. Oh mon Dieu. Mbongo abato zongi. Mobala lobi na ya poto.
basi baleki mwasi na nga na kano baza. Basi baza. Bandeko baza na poto bayebi souffrance mibali baza na mpo bazwa mikanda. Mais nangolo tata alobi na kende ka abweti mwasi na nga koya na bana. Lelo pasteur ondi mosala peno kabola mariage na ngai. Mwasi na ngai ya makasi boye. Pasteur, merci na yo. Non, olobi na mwasi na nga mabete. Oyo muto memaki biso na église, o moni pasteur parce que to mona pe bolamu na yo. To mona oposaela biso, to kangisa ote, mais yo mokana nzambe na yo. Mais pona biso to suki awa. O to sala pona église, o to somba pona église, o to sala pona église. Etikali bongo, mais o to sala neti ya ba loyer ko futaka bosa na biso. Mbongo to ngai to pesa yo bosa na biso. Nazwi nanu o kande nazwi. Pona na o 4 kaka ya Luanda. 4 nazwi nanu o moko to kende male mais tito ko basala nzambe baya bafanda liboso na biso to banana na ko solola ngo parce que to yebite serviteur de Dieu. Moi na tata yo solola na papa na yo. Olia na papa na yo biloko ya solo. Po kiti so pesa biso bana na oto soa. O trahir mon dimio ya yo azwa ki yo lokola papa. Bazana bandeko na Congo ba kipakata bandeko na bango nde ba okipe yo te. Maladi ya pasteur, ya bana ya pasteur. Ndenge kaka nazo yoka. Ya yana ya mwasi azoloba. O ya yana ya mwasi azoloba. Yo kutu mto tela kipe mwana e visa so kutu ngana ko canceler. Abi bolamu wane ko ganga un jour. Yani alobi jamais to ko benga mutona oselema kama démarche ya nini wana akata na ye yango. Luka pa jamais to komi na ngo pasi boy akata ngo ba ko zwate. O ba nimba sela pe mona pasteur ya boso. Alanda bango okendo vana epa na bango na Belgique bisika mobani nazali. Pasteur likolo na yebite pasteur molimo ni salaki ye. Pasteur avait un problème. Ma papa na biso ba homme de Dieu. Ezalaki esprit nini parce que tu yebi que chaque chose derrière toute chose il y a un esprit. Ce qu'on a si ma pasteur ezalaki esprit ya nini ya moyibi. Ou lokola pasteur azalaka déjà na esprit wana. Parce que toi na ba pasteur bazalaka ba quartier. A comme en Amérique, il y a comme pasteur esprit à quartier ezolanda eka ezolanda eka église ezopandala po ani pasteur so ekande hier kangela ba ndimi asala ka boye pasteur azo te esprit à catch. Po ani alataka kale so lingbanda bundaka. Edi ngoyo ba benga e combien de fois bongo na ne mutema akoma musana nzambe ti edi akeiki so na me repose en paix. Papa na biso edingwa tikala na ebonga boya na akenda kana église na bana okena na nini na kimbangiste azokenda ba benga kie papa na biso tikala na eka bonga lobi da ke nzamba zwanga bongo jugement na ngaka nzambe muto yebi ndenge nyo juger ngai na lingi na ngata na ke kota po edingwa so lobe lelo ke abongo na mutema akoma lelo pasteur alenga sala po da kumuda nyomani abongo la mutema akufi na titre pastoral da kumuda nyomani akufi bongo pasteur Christian Kimbokoso akufi na kombo ne wana. Donc omonike ezali kamansana oda kumuda sala na oda kumuda sala teme akamema zoi kamemba ndimi po biso leo tokoma kofana ke so tomonika muto yo azalaki na mokili abongwani tokomi kotunda na église poto zo ba témoignage bato musu balingana na bango te. Pasteur na sala ki nini mbongo elikaboli mundimi na ina pasteur mbongo ebomisi pasteur na mondimi na ye pasteur abosani ke na libota na ye moko ekomi susu na faillite parce que on ezalaki liboko na ye makasi et puis c'est un frère oya tchena a pista ki a tcheke na piste ya bandeko mususu bazana ba poto o bazana ba prière balinga ko benga parce que nzamba sali grâce ta nzamba ndi asala na bana na ye a tche grâce na mutu moko mutu wana zana grâce mais tala diable ayega koluka ko détruire pasteur wana ndeko na biso mwasi alobi mamour na ofunda ete
na osale le côté soki papa na ye moko mutu a étalé ye abimisi ye boye tu resto ezaki nzambe te mamu nga ngai nazwa mbongo oyo 35 000 dollars nalingaki nazwa yango libala na ngai elingaki ezala wapi vie na ngai elingaki ezala wapi est-ce que nalingai nayeba na voyage te na vieux na okita na vieux nazolela est-ce que tolingai toyamba na mobali na nga lokola papa na ye moko moto asali justice nga naza na justice ya kosala ye te eloko kaka nasepeli na ndeko mwasi oyo yango oyo ndeko nyonso to olandi nga mamour na yo paster abetisa oyo libako paster nde asali yo ke okoma oyo okoma lelo koboya yesu na yo te koboya ye te koboya yesu na yo te nakima yesu naboya yesu mpo paster asa paster nde moto asalaki eza yesu na yo te ti a un dieu nga nalobaka touti oleka na bamoma mo difficile na mboko ya Luanda bato mosusu peut-être baviva baconfinement te bandeko na biso baa na bakongo bandeko baa na bapoto na biso nde tovivre confinement na ngola a confinement na mutu koomata mutu moko mba mosusu 2 personnes bakotinela mbongo na agence kozwa yango te tomona yango vraiment na misu boye na confinement nani abandaki kokende église qui allait prier? Personne. Si tu avais reçu Dieu comme ton Seigneur Sauveur, ton Christ, au moins bandako exister kanandako. Kaka nandako nde to koma ikobela kaka Yesu azali a multiplication nango. To koma ikosambela nzambe. Oui, biso tozai chance. Le révérend Léonard Lwemba abane ko sunga biso na 30 tout peut changer. Mais 30 tout peut changer na peza minute muke taka achaki 30 tout peut changer parce qu'à mon avis que ba internet en auto ça et la méga auto uzula wapi. Ezaki lobuzi papa na biso asala biso service ya scène na bosa na kutuke na kaboni na papa nengana tu na papa tangu osala ka biso na confinement service ya scène ezaleka ba secret na biso ba mapa na biso ya ndako est-ce que biso mokopé à la longue je peux prier moi-même na foyer na ngai na sali pe scène pasteur ozolandanga est-ce que ko répondre nga na ozo pété en tout na pasteur nanga na téléphone il va me répondre et yo pe oyo aux occasion mosali na nzambe répondre ngai parce que ça peut question on a posé nzamba matisi on a motema nanga vraiment nzamba pambola biso nzambe wana apesa biso susu makasi bo s'abonner massivement na chaîne na bino Jemi Love TV bandeko nyonso bozo landanga na kati ya Jemi Love TV bo landangai awa bandeko nanga nyonso tuma solo akati Nazaria mona poto ya solo boyebi ngande na lingaka bino Olga Mbongo bana poto bana France boyebi na lingaka bino Glody Ilunga la maman de deux na kati ya France boyebi na sepelaka na bino bo s'abonner massivement Jemi Love TV eza ya bino Jemi Love TV eza ya biso Jemi Love TV to yena makambo oyo to sunga kobosa na te numéro na biso eza wana na poste téléviseur na yo ba Jemi Love bo benga bo tinda ba histoire na bino nzambe ya lola apambola biso tomona na biso na mbala sima maman Florence alingi bino mingi famille opinga mobimba je vous aime beaucoup mon boulachou de kato salaka merveille mise ya yo yango wana que le Seigneur nous bénisse tomona na biso mbala ya sima je vous aime beaucoup ciao.